wana mouvement na biso. Là je suis d'accord avec toi. Ngani na fandia na koloba te mouvement nanga wenge nga na mwana wenge bato ba sekanga mabe. Ah oui. Na bato ba inanga boni boyeko. Yo mutune zo sala sou bien te. Obetela na wenge ngwa. Mais si on a vu mwana kitura PV. Ata kitura PV ba boyinga. Ata vie moko ba na yebi ete. Bozo ngise na nzela, n'est-ce pas? Oh nani. Oh yo na yeti. Botiele ba concert, botiele ba répétition, botiele ba clip, oh yo na yeti. Tembesili. Frère nom Sobati Kalbabino, Otongagi président Bamambo Belezolo Bamana Kombo, donc tu te reproches à rien na Bamambo na tout. La raison pour laquelle les hommes des médias na Luka Kibino, la raison pour laquelle Bozo Lukangapé, d'autre part, pour sauver ma peau. Yango na mona ipe na raté stade martyr, bon ça va. Yango est-ce qu'on a créé ce stade municipal à Massina. Les 12 août na édition na stade municipal à Massina, Seden Play chante les grands chanteurs du pays. Boya yo ka spectacle ya voir. Seden Play, Seden. Oche la Libaya, on a vu na yo. Ngala teli vie Libaya te. Boka les 12 euros le cadet, c'est ka les 12 Libaya te na ba concert rebelle on a robeta. Mais Nathalie siko na souci sikoyo ndata ngo po ndata ngo ezali na mutu ndata ezali na mutu ko wana na makanisa martyr ndata ngo ezali na mutu ndata ngo ezali mutu donc evanda ki ezali grave si liko c'est ça ce générique OK avec Jesak Tipo Inamulagira mutarubwaka eza mabe changa po na chayo po ezo ya mabe na édition kasi bongo on changa po ngape na chapo système on est un système donc changa po ngape na chapo OK vous comprenez net ngala chaka c'est le po ah bon l'album ni malgré moi OK binga ya nazoya terrain municipal à Massina pe place à Mukete na édition Martyr peuple ça Mukete mikolo to bunde l'affaire à plein Seden Play ubandi carrière solo no à peine baninga balukaka ta mo place mo na yo cinéma mo Massina otondi sango na yebisio to mona vu la coste ya na yebisio la coste courage abeta ki danger te memela ki ezalaki danger son kitoko danger talaka muketonga grand chanteur musu ye wana le wana tanga ki était emela ki ka tika na makamone emela ki Joubele sa garçon suisse médecine Danilas Koni Mobutu Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mambina Christophe Oyebisa on était les Oyebisa Milanu Audace Oyebisa Bonjour, bonsoir, la internaute tout beau talapso partout dans le monde à travers Concept TAT TV, la chaîne d'actualité. Merci de la confiance, fidélité, Bozala Ranango. Merci de vous continuer toujours à s'abonner à la Concept TAT TV, vous partagez ma vidéo et vous pouvez toujours courage. Alex Ngandou, mon Amoulouba, les Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon Nzambe, votre serviteur, Naza toujours, on a pour nous recevoir le boulot. Un grand merci Nabatoutou. Vous soutenir de près ou de loin. Merci à toi, Merdika Mbeke derrière la caméra. Ghost Dikamba, l'assistance. Merci infiniment à chef Fennec Mokondi dans la réalisation. Merci à toi, maman, fille, maman, Masolo, ya papa Audace, Milan Doubik, dédicace à toi, président Jacques. Depuis Evry, le rassembleur de tous les Congolais, la 4 Evry, président Jacques, big dédicace Nayo. Patrick Trifazé, Koura, Yachino, Talabiso. Guy Bokopolo, la 4 Angouanzo, en direct, Yolanda Bisso. Un grand merci à toi, l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis Luanda, je pense que tu as une introduction pour comprendre que tu as Seden Play, un ancien qui sera pays orchestre et à Félix Oisé, quoi. Monstre d'amour, est-ce grave, ici dans ma canisse. Tout cela, on a Seden Play, ou à Porto qui te cultivera pays à Diana projet, je pense que tu as pour comprendre, tu as préparé. Disque amené de matanda, disque bima, tu rejoins nous. Single morozo ya kalakalate awana on a titre ya Silikotina Dobok mais to solo ba détail non plus on a quatre émissions na bino pour partager ma vidéo Merdika Mbe Fongola ngala zora déjà invité na Seden Play
Bonjour. Bonjour Alex Ngando. Bonissa. Ça va, Dieu fait grâce, merci. On va comprendre, t'es moi bic, moi sac, idéologique, oh, c'est des nains, on a musique à Sikato et Zani. Idéologie, c'est que ça a monté. To kopia kaka to landa kaka. Pour mon elamba, ezaka elamba. Ndia na lati bo chemise. To sona kati ya maboko. Ezaka elamba. Comme on est sur le PC ezaka elamba. Ya on a lobi boye. Awa simisi na bango balongoli. L'opposant nzoto eza ngai. C'est ça le problème. Expliquez biso na po to bi ke culture pe vibo makasi trop na ba proverbe. Chemise na bo balongoli nzoto tikal ka yongelo bani. O nyonso bakoko sala. Ke ngam na pesaki boye. Ngam na salaki boye. O yazolo babongo pona nini? Yazolo aksa nini? Yekutu, c'est-à-dire ma finga. Ma imperfection, ma ramener surtout par ça là à ma personne. Et ça la chemise. Menga. Je reste chanteur, la peau. Et on a le bien simi si na bango balongoli, le poisson autres les engai. Omoni na fête ya banyama. La nanga bien Alex. Na fête ya banyama. Batuna rakoba te ozonga ndako erni. OK. Po ya kadana ndako nae akola la wana. Yo ndembolo ko mituna lokole indi likolombu le bandi boy. Bakuluna pe balia wa. Nazonga déjà à 17 €. Pourtant msuna butu nzele ezala te quoi. Ya on a lobi na fête ya banyama. Batuna rakoba te ozonga ndako erni. Là j'en profite pour saluer mon ami de tous les temps. Alain Gordane Makutu depuis Luanda. Na fête ya banyama batuna rakobate ozonga ndako erni. Po ya kadiana ndako naye. Akola ne kawana. Tongo petani akena. Yo nemboloko, likaku, lion, girafe, libata. Zonga déjà. Poza na ndako mo bo place olalaka. OK. Biso bakoba to ada na place to olalaka. La voix, la mélodie. L'art, c'est d'être un artiste avec un grand A. Je me déchaîne maintenant. Nazali Konga, o Ngumbami. Moi qui ne bouki les a sauté. Déjà déclassé. Baninga baki na ba. Mais c'est d'un play to solo vraiment. To ke pena mo vite fait parce que baningo bazé belé il faut ba yamba opé. C'est pas pour la première fois qu'il tira pays. Au longwa déjà et puis au zongara. Parce que cette fois-ci non longwa est-ce que c'est d'un play au zonga li sous-souté parce que mais ça déjà au longwa au zonga. Il y a tout rondo longwa est-ce que au zonga li sous-souté. C'est d'un play kolongwa kozonga comme disent les autres. Ya zolo babongo alongwa bonga zongela nini. Parler na biso. Alongwa nazongela nini? 1 parler na biso. 2 po anini tant na longwa wana nazonga poani. Place n'est promise wana. Parce que c'est d'un play et c'est d'un play. Na kata parler wana. Je ne m'invente pas. Oza na kata parler wana ayebi qui c'est d'un play à moins que ça monter mamabe ya boya kande to boya na musique parce que ngana boya mutu te na loyenge non na boya mutu na loyenge te na boyi pe mutu te mais ce que je veux plutôt ce que j'ai dit ezakara ba certaines vérités oya ngai pe to na lobande nini mabe oya ngai pe so batalisi ngango na ko avouer parce que je suis une personne, je suis humain. C'est quand même inhumain batalisi yo mabe obo ya ondima mabango pour défendre ngo, c'est inhumain. Si na bomai mutu. Abi que oui, j'avoue na bomai mutu.
ata bosali ndenge nyonso lokwa da na ndimi nzambe atali motema nanga ataliki aboma ye mutu soki nafingaki mutu nandimi wi nafinga ye mutu ata bosali ndenge nini nzambe ataliki wi afinga ye mutu me nga abomi mutu te nafingi mutu te ma conscience ereproche nga na rien malgré bamambo tout oyoka bafrère no mosusu batikali babino otongaki président bamambo ebele ezolobama na nkombo na donc tu te reproches à rien na bamambo wana to. La raison pour laquelle les hommes des médias nalukaki bino, la raison pour laquelle bozo lukanga pe d'autre part pour sauver ma peau. Vous comprenez Alex? Parce que c'est toute une carrière qui est mise en danger. Comme disent les Français, qui ne dit mot consent. Si on a lobby l'autre, c'est que ça bongo. Il faut expliquer batuke. Et à bongo te, de baké nango. On est ça que ma carrière nanga. C'est d'un player dit ça, yokaye. Maramunyo so wana on a zo boya ba Reddit mais na sali kaka moi hein pour tous les kambango bango. Oui. Biso ne sutolo bagi honte. C'est yo makila mabe. Te makila mabe te. So na ngi makila mabe mais boya lubanga te. Comprends Alex? So ngi makila mabe mais make pasuki te pour so soit bima. OK. So soit bimi. So soit bima tamboli akei. OK. Set and play. Vous comprenez? Set and play. J'ai été étouffé, mais sikoyo, pour qu'il comprenne que set and play, mon bazalaka, au moins on a papier, allô, nazo koma, bébé chachango bundes. Comment ba regret tous anango, regret longo na culture pays. Regret c'est nini? Ane karna mabanga. Regret c'est nini yango? OK. Soki na raté Robert Stade de Martyr. Oh, allo bien. Wana mouvement la biso. OK. Là je suis d'accord avec toi. Ngani na fandia na koloba te mouvement nanga wenge nga na mwana wenge bato ba sekanga mabe. Ah oui. Na bato ba inanga boni boyeko. Yo mutune zo sala sou bien te. Obetela na wenge ngwa. Mais so na bi mwana kitura PV. Ata kitura PV ba boyinga. Ata vie mo ka bi na yebi ete. Bozo ngise na nzela n'est-ce pas? Ah oui. Oh nani. Oh yo na yeti. Botiele ba concert, botiele ba répétition, botiele ba clip, oh yo na yeti. Imbécile. Comprenez? Certains play regrette Stade des Martyrs. Pourquoi? Parce que Naza musicien. Naza artiste, c'est musicien. Ce qui est sur 100%, il y a un concert Nyon Sokitura PV Beta na Kinshasa awa. S'il faut citer qu'à Kinshasa, na Rosa Atana ba 70 ou 80%. Pour moi, c'est déjà ça va. Stade des Martyrs Rwanda. Qui dit que Stade des Martyrs. Qui tira PV à Beta Stade des Martyrs. Kermesse. Auto beta qui politique. Oni na beta de Nazaï de la Rakati. Au Squeza, Stade des Martyrs, Moko Boye, il y a Nenge Moussousou. Mais ça Stade des Martyrs. Comprendre au Stade des Martyrs comme il y a un moment penezui et je vais en plaire tout mis sur comme il Stade des Martyrs ce que c'est un player au ratango il y a pas politique qui parle vraiment vraiment telo ba marati ce que Stade des Martyrs on venait à Timbe ba ba stade ba ba certain player bimio on a Stade des Martyrs ce au ratango ngai ma vie pena minga mais yango na mona ipe na raté Stade des Martyrs bon ça va yango est-ce qu'on a créé ce stade municipal à Massina. Les 12 août, na édition na stade municipal à Massina, Set and Play chante les grands chanteurs du pays. Ouais, il y a un spectacle à voir. Set and Play, c'est bien. Tu l'as vu Libaya, on a vu na. Nga la télé vie Libaya ti. Boka les 12 euros le cadet, c'est juste les 12. Libaya ti na ba concert rebelle on a robeta. Mais Nathalie siko na souci siko yo. Data ngo po data ngo za ina mtu. Date zaina mtuko. Wana na makanisa Martyr. Date yango na zaina mtu. Date yango zaina mtu. Donc evanda ki zaki grave. Soki na longola ki yango. Nanga betakara. Donc il y a eu zaki na mtu par rapport que bando préparer Martyr, c'est ça. Ouais, moni date wana ezaki grave na mtu. Et vandi to lobelo tellement trop
depuis année passée hein Ah oui. to annonçaka via annonçaka makambo wana natali sikoyo date yango elekanga kaka boye te lokwa mpe na maestro na yakuza na créé natali siko tovandi siko na staff nanga bajonathan sindani bapichu agwata baprince chingani bafrancis mutanda batiche nos bana masina to tovandi siko tolingi makambo na ekende boye star biso mpe tobeta le 12 Ok. mwene bandaki le 12 Wata on longo culturel. kasi te bo naza na vie na bule so le 12 ndeni yo amutema mabe Alex wala de boye nayeba ko bien te yango na créé school le 12 Pichu Santiago abenginga said and play vrai boule du monde entier nakoya lokolo boko yemba Marie-Paul Amanda Dichette ekobeta nga mom na beta ngo pardon guitariste mo kasimba te on a Pichu Santiago nazo lele mabe Pichu Santiago ozonga bena tailleur ya bolingo mama na chant tailleur ya bolingo era mutu mo abenga bi c'est soko mati monda mokita soko mata o ya vena nga lambio vijana Britandela personam lambio vie Lambert aipsanga petit nanga le marketing est toujours agressif. Vous comprenez? Ok. Kala kola la tête. Les 12 août na ebisio les 12 août. Ba tutu baya. Le roi peine a couffé pes pour na faire rigola. Na bengisi ba goloa. Tikabu. Na bengisi ba goloa. Il faut bengisi ba koyoka. Te ba kitivé ba zala kuna pa vie. Waza pas fait. Et vous bazala yem sous côté pour no ba kitabu. Ba ko die, ba kitivé nyo so baza kuna pa fait. Ba ko kende. Ba bengisi ba goloa. Ngas ko na bengisi sikoyo. Ponga na batuti. Nanga na batu 4 kaka. Jonathan Singani. Johnny Aimpi. Teacher Nos. Prince Chingani. Vous comprenez? Moi na mawa nanga na 4 batu. Siko bana masina lokwa ba kelinga ma liboso abi lokwa ozayika na 4. Biso peto ye ay ba Francis Mutanda ba ba docteur Gitango ba koti masolo yo batutu ba koti. OK. Bana changu tu ba koti ba Sirine Kina ba koti masolo taka Sirine Kina. Mfumu Bilele Kimbangu akoti makambo. Doli Mavuzi fils bourgeois. Vous comprenez? Les saint Modogo géant de Bruxelles koti makambo. Président Charlie Mboyo akoti makambo yo na masananga dikando ba koti makambo yo ekoinda mabe na terrain municipal le 12 août 2023. 14h Masolé Bandi Said and Play chante les grands chanteurs du pays. Ils sont au nombre de 25. Na repère ça bena démonstration. On a vu ça. Chanteur avant dia. 25 grands chanteurs à pays en haut le banoto. Bazé belé mais la sélectionné hein. Sélectionné 25. Sélectionné. Tokyo Zwanen. Grand Calais. 1. Taboulé Rochero. 2. Madilo System. 3. Pepe Calais. 4. John Poi. 5. Ntessa. 6. Redi Amis. 7. Stino Mubi. 8. Carlito Lassa. 9. Manda Chante. 10. Ferregola. 11. Pepe Calais natangaki déjà. Papier on les a côté ni en comme Moussous et Kima. Tous en a 11 hein. 11 déjà. Tous en a 11. Defa au Matumona. 12. Boziana. 13. Evoloko Choker. Moi qui na koma kia. 14. Emenea. 15. Papa Wemba. 16. Carlito natangaki déjà on dirait. Carlito natangaki déjà. John Poy natangaki déjà. Frank Lassa. 17. Samangwana. 18. Nana ngosuswa wa Manda Chante natangaki. Roi Marie-Paul. 19. Jibin Piana. 20. Papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Vous comprenez? Wenson. 21. Papa m'a natangaki. Fali Poupa. 22. Héritier Watanabe. 23. Chaingenge. On nous déborde, on a 24. Nabaki 20. Oh, tala mutoyo. To comme na 20 ans, le bina débordé na comme na tala mutoyo. Omoni. 24, Moro Souka. Vous comprenez? Il y a Jean
Apokadero. Ye bana masina o. Tosengi na nzambe halimbisa bango na mabe basala bafinga papa wemba ekomama na biblia kena ntango ya suka botosi ekozanga banepa ya bakulutu boka mwani te botanga de Timothée chapitre 3 mamunu he ya ibwala veo boyo ka démonstration ya ba deuxième voix na batali kolo c'est des places c'est des chaînes na ebiso eza danger po TV za ngonga mozu ba extrait ya batutu na tangi on a suma kama solite est-ce que tu as otanga beta na masina kuna otangi obeta ba concert nini mais mona tiango mo pa muneno bosanya cheche ye o che par ba grand chanteur te moni boluka polémique na lobi baza ebele OK baza ebele ngai AJJ grand chanteur du monde entier pour mutasala classement ba grand chanteur nga ngai bon na tout rigolo ba 5 bons chanteurs ba ati yosko sala classement hein fait rigolo ba 5 bons chanteurs ba ati 5 bons chanteurs ba ati na nistandeni na Congo abi 5 bons bazala raté bon on il faut ba 2 bons bazati bon on il faut tout na faire rigolo là à expliquer yo pourquoi lo bongo nga mutasala classement ya ba grand chanteur ya mboko yo mais est-ce qu'on a ba classement là tout monde tche ko felo mide to tche waze quoi te pourquoi na bibo baza ebele comprendre bon ata yo moko pena net na tie Luciana te na kati wana est-ce que yo ki Luciana faut chanter ya waze quoi za place eza place au te ngana tuni yo lobi nanga mena yo ko tangi nani te yo ko tangi nani te on a tuni yo ki Luciana oki gato defense c'est que baba faut chanter comprendre et par rapport à reconnaissance oh naloba donc wana vie nanga reconnaissance net nini yozo linga loba net loba na net mais apparemment mutu moko komana bonze bakanda ba 10 000 frères ya ngolinga kuma mbo ville souci tiens wana vie comprendre ngai na linga mingi na beta lisolo ya doboki na silikoti o nazo bimisa na kati album nanga tous les coups sont permis sauf les coups d'état yo na nzembo doboki na yebisi bino bokota eza mabe rumba oyo doboki eza mabe ezo ya mabe nzembo oyo yo na titre doboki matumbo neza titre moko ya matumboli parce que silikoti tango ba silikoti batutu bo se référer car la bemiso to sala récemment biloko ba pesa bi mais na lobby inspiré ngati doboki wana babi ya kulo bondola tabakimono bozo sala ba inspiré ngai na ndenge ya faute inspiré ngana vandi sikoyo en tant que parolier na boule na bia ça va inspiré nga ya sikoyo bozwa doboki mama na rumba na esibino somo siliko typique rumba siliko c'est ça ce générique OK avec Jesak Tipo inamulagira mutarubwaka eza mabe changa po na chayo po ezo ya mabe na ediso kasi bongo on changa po ngape na chayo po système on est à système donc changa po ngape na chayo po OK vous comprenez net ngana chaka sele au po ah bon l'album ni malgré moi OK binga ya nazoya studio na chayo po kabo sabe ngana chayo po et c'est le album na nzoto na nzoto premier titre na premier disque na kabo c'est na premier titre na malgré moi il y a Sam Chinto mais c'est Sam Mr Sam grand chanteur net Sam Chinto ce qu'on est na chete ce qu'il faut chanter ba quand chanter ba beleti na tangi ba pepe kala ba kufa ba shokoro ba bia ndonga ne na chete faut chanter grand chanteur vous comprenez donc na ba to ba kufa batika biso na moki papa wemba baza souté pe à son âme ba grand mayas ba kinke sérémonial pe à leurs âmes baza ba vieux o biso photo yemba bango c'est to yemba bango te ba fâché papa poni no tiki bana papa poni no tiki ndako likambo verifete poni no ndimi via kiliba monia obaranga na mbongo vous comprenez général de Fao grand chanteur de likonzinga ya kosakana te yaza na liste ana liste bato azali vous comprenez
au moins bateo mbala bakoya wana tango nzembo esili 7 e bandi teo mbala azui ba muzombo bakozala wana na ebisio ekoyinda mabe tango penanga na koyemba Papitex motema mopona kiseyo ya solo ibetibi namona yo na mobali mosusu nga na kwe ufani na emotion berisa Godelo Fombo abisa del plein nga mona ozala wana guitariste kitsa déjà guitare nga mona beta nzembo nazana kisasa nga mona kobeta nzembo wana OK parce que naboya vi Godelo Fombo c'est la promotion Stade Martyr ozana matite tika nga basongi wana te ki songi na lingi songi te etalinga te même à Rosala même à Rosala pas vieux même à Rosala pas vieux et ça problème té bon à Rosala pas vieux avant dika banda po pas vieux to kota na spectacle to kota na spectacle to pas ça que c'est na biso au moins tu to kota na spectacle et to kota na chanter to kota na spectacle OK vous comprenez si to kota na spectacle là il y a kobeta vite fait aye chez eux a betino so na moni ka na bani na Papitex OK po asisi azoni le vie oh ezaka machine nzela mongo ka wa okomi ya problème te terrain municipal la machine a place à mokete na ebisi ya Martyr peut place à mokete mikolo to monde la faire à plein c'est un play ubandi carrière solo no à peine baninga balukaka ta mo place mo na yo cinéma mo machine ko tondi sango na ebisi yo o to mona la coste na ebisi yo la coste courage abeta ki danger te memela ki ezalaki danger son kitoko danger talaka muketongo grand chanteur musu ye wana loko na tanga ki ete emela ki ka tika na makamone emela ki loko ngana lo na makamba grand chanteur loko na tanga ki la coste était siko donc ngo yisangani grand chanteur yo mto polémique hein grand chanteur yo mo donc na bingam na saka liste ba grand chanteur so na tie yo te oza grand chanteur te so na tie so oza grand chanteur na tuni oh tala fiche to mo Jos Dieu na zawana OK donc yo natanga ka mukili mo naloba makamu sutenga za maison makamu nanga naloba na natanga batu kaka Alex o émission ni nango vraiment donc yo yaki ka natanga tanga ba test ko maseke bando bimanga o mo ko maseke bimi mutafanda ngine pena calme Dobo qui na silikoti to ozo Dobo qui na silikoti semaine prochaine ça na terrain semaine prochaine ezo umela te OK déjà studio ngana za maestro très bien bato tu bayemba nanga baza ba maestro tu ya ba ingénieur baza nanga ba pena na lo ba solo donc okota loka vite fait comprendre mais bi pena mutu na solo ba alo ba solo OK onga jise tituka onga Godelo Fombo onga ya ndia inani JP Kiss comprendre onga Alex Mboma onga nani Simplice Jazz onga Mumbere donc ba ingénieur tout ya mboko yo ba bike mutu aloba na maestro chanter na tungisa bango te so na kota na kabina lati casque ngasede maestro pumbwete ako kenaye OK akena ya bike nzema ngaka 4 minutes ngo yaka bemba mo c'est bon chanter azalia bokota bozwa numéro bobenga set and play nzembe ko yoka na ke beta danger et okanga danger na bi place na télémélie mais terrain pesa miné quand même oui tu es que c'est un grand chanteur mais terrain pesa miné tikala yo etalingati toza na kata kinawa toza na 24 communes vrai ou faux vrai comprendre masina so ba biso masina matete pe ba yesa bango biso pe matete to ali kebako ngir pe ba biso pe ngir to ali bandal ba expliquer bino biso ko to bandal Paris OK comprendre ba rumbuku na ba hotelema kimbateka ba bikeba biso be tsango kimbateke keba biso ba njiro ba na njili ba ta forme vous comprendre le terrain miné n'est pas côté là par rapport à ba disque ba nzembo pesa na marché agenda ta lotake tumba e bende banga ka tumba te OK mutunda banga etumba e bende te ils ont mon soldat tindi lisasa beti lisasa tant lisasa yebi tena okena côté na a dévier boy abona ko boma muntu okena direction ba tirer c'est un peu okena direction ba tirer ozo titre bang sauté tous les coups sont permis on a disque sauf les coups d'état quand c'est titre à disquette sur tout nangani ils a 18 titres mais bima en 3 séries 6 ya liboso et bima 6 ya mi balé ya mi sate bimi 6 ya mi sato et bang sauté il faut na tout nous sauter par rapport à bande la carrière ba mo 18 titres
nayebisi yo ezobima en série bo bato nyonso babenga mpona banzembo natia bango wapi nakufa nzala papa plus 243 99 99 032 66 plus 243 99 99 032 66 benga Set and Play tout développé. En tout cas, merci Nzambe quoi. Voilà. Donc Maki Pasuki, Sosa Bimi. Voilà, merci beaucoup Set and Play qui n'a vraiment vers la fin. Badboko retenir nini na passage na yo, ba programme na yo za nini na part date za calé le 12 août na terrain municipal à Massine. Na minute so na zolo baboye. Na minute so na zolo baboye, ba oya ngani surtout ba sepela. Ba ngani so ba sepela. Set and Play prépare tous les coups sont permis sauf les coups d'état. OK. Nazo lancé Dobok premier rumbananga na Silikoti générique. Banzembo eza. Pour pesanga confiance, banzembo eza boza discuter. Pour bien confiance. Donc Set and Play, la voix qui caresse merveille kabongo. Ozo comprend le pédagogue là 2 mois il y aura no na yebisio disque oiza moto ya trop tous les coups bana Bundes bana Allemagne bana Bruxelles bana Hollande bana France Paris Lyon joli kiala papa na Ophélie mokonzi à Toulouse ozoka mokonzi à Toulouse akoti makambo Youssouf Mbala disque dire Wesson Iteka Soleil Onia la comtesse maman na Charles Tabo mon manager na yebisio Irbano Kavula na Paris Mixober agence esimi makambo wana eza ya kobeba donc bozali nga mingi quand ndenge papa lobaka nombre de fois kokoya eza pe nombre de fois il faut telema kotikala na sete ekilango wana naza ya kotelema kwa merci beaucoup Seden Tosis na somelo emo elingaka na moto chance nini opesa na le ministère le plus beau il y a ba ministère tout ya Congo Félix Oazé quoi pour le stade de Martinique puis le 12 juin et le 12 août où ils a place à Munene Makas chance no pesa parce qu'on a ministère le plus beau il y a ba ministère tout ya Congo chance no pesa na chance no pesa na aller de lo voilà aller de lo aller de lo le ministère le plus beau du monde entier yozo ba batisa du monde entier pour nga zaka na du monde entier te ya lobi na Congo nga na bakisi du monde entier voilà vite tuna siko ye moko oza numéro na ye benga vie benga kaka ale delo aba ozi comment wapi ovale ale delo c'est-à-dire acteur moko boye français azaka beau ya osaka na te so talo zo sepela et mo mi benga ale delo wana ale delo chance ni na opesa chance ça déjà spectacle les au rendez-vous masole za la kitoko bakiti boya bozala wana on a vu la biso. Vous comprenez? Mais Set and Play les 12 na terrain municipal ya Masina. Spectacle à voir. Vous comprenez? Charlie Mboyo président. Kumu Azawana. Des fois té. Ce qu'on dit bobimé belé pe na kiltira pays vi bozana ba Chesak ba Kabana surtout bito cha classement ndenge to mona wonge cha classement ba première ba dernier fils Set and Play to ko cho 40e fils. Ngata dernier fils, ata premier fils, ata mukila ata na liseke na coin na zalaka ata na kata michopo bobominga kuna naza tango boyoka mungongo mno compare ke aza kote nini o azolela na michopo bimise bobimisanga ngana wela ki premier fils ngana wela ki premier fils ta o ngane mwana liboso o ngande nazaka mwana vie soko boyango ba ola so benda o mo ate ba fubilo na mine kokana. Donc voilà, merci beaucoup Seden à Topé Sabiso. Je pense que trouver un studio pour Balbao répondre au bon moment nous allons battre trop. Trouver vraiment un studio pour la savoir ni Seden. Viens ngai paix à son âme, lambio vijana et puis le marketing est toujours agressif. Nazo bangi sabino te malo mama solo. Comprendre? Nazo bangi sa te. Nazo bangi sa peko. On a sur na musana nga mekoma ana bank sapeko oh mutazo bana mino les professeurs ya chant bo yo kapé sanjo mino bo c'est la kaka le roi na lobi naza muta makasi ya nazo sukisa boyo soko moni muta makasi place bata makasi bazali animi kaza makasi yo ko tia tembete zela bitumbe banda otala pe aso kaza makasi to okima
Yo c'est la disque na ngebima. Moi j'ai jamais gasiko. Et c'est là tous les coups sont permis sauf les coups d'état. C'est là Doboki. Silikoti. Na yebi c'est là Doboki. Là Silikoti. Dans ça Silikoti coin. Bozo kende. Bozo baluka. Bozo parle place au katanotiki. Et pour côté terre au bandela tous. Silikoti en électrique. Et ils ont compté. C'est électrique. Voilà, merci beaucoup Sadel, merci na Batutu. Vous vraiment tant à la biso, merci na Mernika et Menasi Mabilili Gos di Kambala. Merci infiniment na Mama Bijou Molato, boutique d'habillé Madame Bijou Molato, na Kanda A2 Circa Savubu, na Mondbongo sous méga top. Et Papa Blaise Beach, on a Inza A63 Circa Savubu, mon sous méga top. Na Nyango San, on a cette référence à Ré Major. Merci à toi, Gino Munga, la prêtre à Talabiso. Merci infiniment à Romy Missimi, chef du gouvernement, président Jacques depuis Evry. Roland Abisso, mon vieux Guilherme Lucine, papa na Guilherme, na Kata Cape Town, coaching ma big dédicace na yo, na mon histoire riba côté GV na Canada, Nathalie Ramazani, la millionnaire moi Sinzambe. Maman na Maïla Onya Motema, président William Ikona depuis Colorado d'Aver, Julien Gandou les grands. Président des bailleurs Benjamin Kaloubi, Mbote, un grand merci à toi, Lucie, na honorable Gauthier Bitek, Wetesh, Cool. Espoir à Bana Funota, vous êtes tellement nombreux. Alex Randolabno a trop beau partager vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.